www.potonapoto 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 Mbote on soit ngaka l'ami d'Onvo, journaliste et le centre de toujours match avec Tokomosi avec les meilleurs sites www.potonapoto avec Ndekonangai Arnaud Vouma 500 mégapixels babi on a Ndekonangai Congo direct babi lelo yo tu as mis libino maman na biso moko maman sala ka déco bien ya basal azana te pour na sala pour na biso pour na bala mboka sala pour na batu nyoso o bazana mboka ya Europe a déplacaka tozana maman biso Chaclone Déco maman biso Chaclone Déco ba oboyebi déjà eza komba ko bunga te boyebi na ba oboyebi te tokola sabino misala na ye o azo sala po lelo na poto na kati na Europe ba déco ba komi kokosa biso to kende ba feti ba tie biso kaka mwa ba mabanga moko bo likolo mo ba fleur moko ba mike ata ko to bana na ndako pe ba sala ko la faire Noël mais toujours ebate ba décoratrice na bato ba décoraka ba o basaka misala bien na basaka misala bien te yango lelo toyambeli mama na biso to solo na ye to ba misala yango ilika ndenge nini asalaka yango ndenge nini pe bokoyoka o nyonso ya koloba selon émission na biso. Bonsoir maman. Bonsoir. Bonne nzoto. Nzoto bien, merci. Excusez biso d'abord tu ko joyeux plein musala na yo bato bozola na image bozomona ki to fani plein na kati ya salle o yazo décorer l'autre ina fête ya ndeko moko moto tanga comme vous êtes fête à 50 ans meilleur réalisateur à notre vous 500 mégapixels ko so ba image alana azo décorer fête ya maman ya 50 ans pour y week-end on sait qui fête week-end sous fête to yeba misala yango pourquoi ba bengaka ye maman pourquoi bengaka parce que belé ba décoraka maman to yeba misano eloko oyo salaka pour lelo na basala ebele babenga kaka yo okenda ko décorer au décoraka eza par rapport ya nini par rapport à savoir-faire nangai voilà naebi musala c'est pourquoi babenga nga maman biso Chaclone ko expliquer biso musala oyo kolaki yango wapi obandaki yango wapi musala oyo na banda banda bomwana banda bomwana nga na banda olingaka kobongisa na babonane nazo décorer bandaku ba anniversaire bandeko nga mom na banda s'occuper nango parce que koli église na biso na Afrique église la Colombe et papa pasteur Marcel na comment ko décorer église ba marié ba obenganga ti comme j'étais jeune tante nanga abikenon oya na poto pour dans mon talent bien l'air naïe na sali ba formation comme tout le monde na imagine déco na perfectionner musala na bandi moi muke na basala muke ko décorer et tout ça après ba moni que j'avais un talent et tout ça na sali mini entreprise nanga moko mini entreprise. Merci beaucoup maman batu batalo ba sipesung ba iba mais to yeto couture sala yo moko zaki na batu ba kei yo motiko sala ba finition bendengeni. En tout cas nazaki na équipe nanga na banda sa na bango ba idanga na ucha ba us ko cha ba ne bilo onyoso eza mkemke après nga moko na sali décoration ya makasi
Mais bango basi ici déjà bakei, pourquoi pas musala ici. On avait commencé depuis 11 heures. Donc bakei sikonga monatika et pour ça ba finition. Merci beaucoup maman. Bato bangi ba déco. Ba déco ndi bo décorera bongo. Ezalaka les mêmes déco ezonga ko bien par année bo changer modèle ba déco pour tout ba kuma robang. Au mona balak na 2016 alinga sa anniversaire ba zo banga so déco ne ko zonga. Est-ce que ba déco ngo bo varia ka ba modèle ou ba même modèle ka ba même style yango mtezonga? En tout cas, Yomokoko, tu as peut-être un centre des tables, mais décoration, en tout cas, les inspirations. On a vraiment un métier, quoi. Et on a 400 tous les jours. On a une inspiration, je change. Aujourd'hui, je vais faire ça. On a changé et tout ça. Donc, c'est beaucoup de choses qui reviennent dans ma tête et tout. Et puis, on a ça, quoi. Merci beaucoup. Ce que bateau bazotala yo o babangaka kobenga ba décoratrice tout qui image ko zonga et zonga sous ya kala. Ko message no kopesa na parce que ba moni que je lobby que non yo chaque fois au champ to mona to mo pena ba nzete to zo bateau to na kati ya forêt nini ba nzete na misi ça to ko ya anga ndeko nga no vous c'est un méga pixel luni to zo bateau message no kopesa na bango ou bien ba salle d'abord. Basal, ndebo décorer basal boy. Ils auraient bien combien de temps, ils auraient bien jour ou bien. En tout cas, nga par jour na kosa ata 3 décorations. Na kosa na salle décoration awa pour toi na salle Lovely's partenaire nanga to travail à Nae. Pas Patrick. Patrick Balondo, oui voilà. Donc tout ça à Lovely's na koki na sali décoration na Lovely salle mususu ba benginga tana les millénaires na kei tout ça na sa équipe na ko précédé bango avant ngana OK non aussi ça ba finition. Donc je peux faire à 1000 personnes la journée, donc c'est possible. C'est possible. So bana na yo ou équipe na yo ba sala toujours misala ndenge moko na yo ou bien il faut que yo le kaka na sima o zaka obligé faut le kaka na sima na bango. En tout cas, je suis obligée. Parce que ça nanga, donc si on a ligne que ça nanga na ba critiquer, même si mutunusu ça dévancer nga, mais il faut nga mona ya natala là où ça ne va pas pour na bumtia et ça perfectionner quoi. Mais vous vous rappelez la concurrence macasse entre bino et bino. Beaucoup, ébélé. Concurrence c'est ébélé, mais le savoir-faire, c'est ça qui fait la différence. Savoir-faire. Merci. Tango yomorope au décor aux arts nous ça misala au que fait tu mon roboyer au monument à décorer bientôt faire na mesa mon robo na ngo ta na feta na mesa ba marié na nkolo fait ndenge ba fandi au santarande ça la kono ndenge ne et ça la nga pasi makasi pona sina kenda na fête moko ba invitanga donc salle a obligé qui marié à zoka salle à décorer. Mais na kienda na mona penda salle vide, il n'y avait rien quoi. Et chokainga makasi. C'était un mariage. Oku na décoré zango anniversaire. Il y a 50 ans. Et zaka anniversaire à 50 ans. Donc c'est une dame au nayebi et tout ça comme si 50 ans dans la salle liée décoration au yota kande zali et bosco mariage et années. Voilà quoi. Ça va. Merci to ngato tikayo. Mais tout ça besoin tout ça non ba coordonner na yo. Numéro de téléphone, boîte email nayo. Voilà. Ba coordonnées nanga, numéro nanga téléphone ezali pour na bateau ba na France 07 53 77 06 12. Fixe eza 09 80 89 93 26. Boîte mail nanga eza charclone@yahoo.fr. Site web nanga eza www.charclone.com. Voilà, ce qui va bêti moi là site, numéro, boîte mail, tout ça, bah yo mon personnel bien et comment ça va bureau. Tenga moko. Bureau. Facebook nanga Charclone. Voilà. Tom to ko tanga site on a ba photo, ba vidéo tout ba yo ça là. Tout ezali oui. Na kati ya site web surtout
Alors, mon a photo, ma camion, c'est tout ça. Mais na Facebook, ils ont un peu mélangé de tout. Pourquoi na linga pe na za fanatique à Yesu makati dans ma kambongo ezaka na kati mais au moins la photo de décoration. Voilà, merci beaucoup. Donc peut-être un message à Souka pour nous on va site pour batumingi bakuma ko sala ba déco, misalo bino bo sala ka bakuma ko za ba vidéo ya bato. Mutasa ki fête na ya taliba fête bandi avant jeu vidéo à filmer à tina site na ye. Est-ce que yo et pas normalement les caractères? En tout cas, ngaku naïf sa cliente nabi mona décoration ça na vision na yo. Yaka na ngwe pa nga comme ça na sa ilum sanga na bakana intelligence na nga kati. Parce que j'aime pas trop. Nazaki na marié moko boazwa ki nga na décorer na mois d'octobre. Abenga na ndap na bi yaka to solola pour la décoration et tout ça ngabi oui nazoya. Naké nazaki même na sœur nanga là to koti na ndako bando la kisanga oh j'étais choquée ces photos je l'ai vu dans ton Facebook mais naké surprise na Facebook am tumo bona mo nsu ba photo mawa mako ngabi regarde bien ba photo eza ya ngai mutu azuango donc ba photo na Facebook ne mo bimbeza plein na ba photo ka yanga nga moku nazaki choqué ngabi maintenant ala kisenga sou moi si moko traiteur ba photo na nga na kati sa Facebook na parce que na ça appelle ba buffet froid ka buffet froid na ça la traiteur té so muta sollicité nga na ça ele buffet froid na ça la appelle buffet froid très bien pour na ça restauration p dans on a deux métiers donc nakena kuti ba biloko langa nyonso dans décoration nanga et tout ça j'étais un peu choquée mais bon ce qui est ça qui me ça n'était comme bongo on a un problème né menga en tout cas on a besoin de photos tout est pour ça il a en pub quoi. Merci beaucoup mais conseil no pesa na batwana pour bato bebisa msa na bino mutakomona photo mtenga joyeux amoni pe kuna mais akomi tout moi ko banga est-ce qu'ils akomi ko na doute na mbali mais message nini européen na batwana ou bien conseil européen na bango message moko lo bango directement. Conseil na opesa bandeko na ngai o bazora ba photo abatu bakoza na ba surprise ebele pour zu ba photo c'est bien mutatali a sepeli a pesi mbongo na e mais après sur terrain au kokiosa makambo wana te mais moi je pense na ko opesa conseil na ba marié ko sala trop confianté so pesi mutu peut-être mutazu ozu mutu na décoration mona ba photo sepeli mais faut senga toujours okende au mon place à sala musala pour osa na confiance vraiment que na kenda na moni ndinga osa musala voilà musala nezaki boye mais pour na bande ko na musu ba décoratrice d'ailleurs nazo encourager ba parce que ça musala moko facilité mais to sepela mingi ko liaka mbongo mutu pamba te kwa so yebi musala te yebisa mutu capacité na yo na place ya okendo zo ba photo mutu mususu o tia kata site na pour na kosomba ba client c'est pas bon. Merci beaucoup. Moi, mbote bato osara na bango po to comme na suka to tika yo continuer misala na. En tout cas, na opesa ba décoratrice nyonso tu ya France. O ba ebi musala, o ba sa musala na bango bien, o ba respecter musala. O ba za vraiment na confiance na bango moko ke ba osalelo moko eza métier o balingaka. Na pesi ba nyonso mbote mingi. Particulièrement na pesika déco mbote ndeko nanga na ebika osa décoration quelque part na ebimsa na dans tout marche bien quoi na ba traiteur ba nyoso ba sa musalo epesa ba ninga sengo po ba biso muninga bali sepela donc ça na biso eza musala bato babalaka dans libalezelo moko esengelo mo nzamba linga ne bandela mokili donc nzambe asa ela bambola mokwa botukola na mama biso Charclone oyo lelo tutu ojoyer na kat na salle ninga sa misala babi mtoza na fête mariage baptême anniversaire tout faut luka mama na biso oyo tout est sur les terres na souk ska sa misala ndiko ngo sala mariage ngo sala eloko moko boye na salle on a besoin de décoratrice benga mama na biso numéro nezawana bo solola a repesa yo prix ya bien asala misala botika ko benga batuna ba Facebook botika ko benga batuna ba WhatsApp les réseaux sociaux wana et bomi makambo bolanda image oyo avec un autre vous 700 mégapixels na pesimbote na Adam sur le zolo mwana suka nzambe na bosanité équipe à poto na poto mobimba on est ensemble ciao www.potonapoto www.potonapoto
www.potonapoto www.potonapoto www.potonapoto www.potonapoto www.potonapoto